Président de la République, Mwanamboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Oyo, Azali Bongo ko séjourné na Malawi et Sengeli Boye Bake, Aouti Kobima. Premier vice-président, ya Sadek, élection et Salemi Mokolo ya lelo, mardi, na Malawi et Sengeli Koyo Bapeli Susu, ba travailleurs congolais Oyo Basala Repaya Bendo Pakistanais, Bango Nyonso lelo, Bazala Kili Banda, Bayo Basala Musala ya Kote Kabilo Koto Komemela Bango Babiloko, bref, ba travailleurs na Bango Nyonso, lelo Basalite, Bazalaki na marche li Banda, juste na veni commerce, wana pona ko protester, contre bakonzi na bango pe bakonzi ya mboka na ndenge nini troisième SMIC na bango ezali appliqué depuis bakonzi ya ministère ya travail basini yango ti lelo dossier wana bafandela yango ezali ko salema te balobi bazala libanda pe soki bakonzi bayoki te bako continuer ko marcher pe ko manifester libanda ti bakonzi bako tosa lelo tokitisaki micro pe ba réagisaki pona kotalisa ras-le-bol na bango na kara oyo bakonzi bazali kopesa bango. Côté la confession religieuse, sengi lisusu bakisi na bango délai pour être consensus et zoamika kate alors que commission paritaire oyo ensemble tiaki pona kolandela et simbika kate donc et sengi lisusu ba pousse moi quelque temps pour na ba baneni ya kuluka consensus ya kubimisa président ya seni côté Assemblée nationale prorogation ya état de siège et Salemi Mokolo ya lelo deux ministres bazali kuna pour na ko défendre yango soki et que ça kitoko donc état de siège et aux analyses prolongé pour la sixième fois ndenge kaka ezali ko salema par rapport il y a deux provinces oyo ezali na insécurité na partie est il y a République démocratique du Congo wana quelques sujets oyo to développer na édition ya mokolelo KNB News première chaîne d'information en continu ngala édition ya mardi 17 août 2021 oyo natansia tanga yoyo nazali na plaisir ya ko présenter bino yango pe na souhaiter bino bolandi malamu. Président de la République démocratique du Congo Mwanamboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a commis mokolo ya lelo premier vice-président ya Sadek et Salami mokolo ya lelo na Malawi na nzela ya élection moko bolanda. Depuis lobby lundi 16 août 2021, na Pokwande, président de la République démocratique du Congo, président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, azali ko séjourner na Malawi. Juste après arriver na ye, président Tshisekedi a yambamaki na tête à tête moko na State House palais présidentiel na homologue na ye Malawi Lazarus Makarti Chanierwa. Na kondime la presse présidentielle rencontre oyo ezalaki pro du Nord entre deux personnalités oyo pe ezalaki très convivial pe déclaration mon côté et salimaki na presse après masolo na bango 4 membres ya gouvernement oyo ba participaki activement na ba travaux préparatoires ya 41e sommet pe ambassadeur itinérant ya chef de l'État na candidat ya République démocratique du Congo na poste ya secrétaire exécutif ya Sadek Faustin Luanga nde ba assistaki na rencontre oyo ndenge source oyo ezali ko indiquer biso selon presse présidentielle chef de l'État azali accompagné na ba ministre congolais des affaires étrangères de l'intégration régionale, il y a défense, il y a commerce extérieur, puis il y a industrie, na ville africaine Oyo. Et bakisi pe lisusu ke ba travaux au ya 41e sommet ya SADC et kufungama mokolo ya lelo mardi na thème Oyo, renforcement des capacités en matière de production face à la pandémie de Covid-19 en vue de mener des réformes économiques et industrielles à caractère inclusif et durable. Na kondimela Serge chef d'État pe ba gouvernement oyo bazali ko zelama awa na ba 6 oyo e kozala bongo marqué na deux faits majeurs pour la République démocratique du Congo d'abord, à savoir accession na pays, il y a premier vice-président, il y a organisation oyo sous-régionale pour un exercice, il y a 2021-2022, na perspective, il y a prise, il y a présidence rotative na 2022, mais les sous la désignation, il y a un nouveau secrétaire exécutif en remplacement. Il y a Stergomé na Laurence Tax, oyo a commis na fin mandat. Si j'ai Yasuka, ils allaient côté l'isama awa na présidence pour na kolobaki présidence à connaître dénouement na yé mokolo mardi oyo na ba chef d'état pour na kopona entre candidat ya République démocratique du Congo Faustin Luanga et candidat ya Botswana
ba travaux ministériels préparatoires locaux là et aboutisaki te na consensus moko ya malamu et sengeli koyoka ki aba bazali ko indiquer lisusu ke au cours ya sommet oyo Lilongwe président ya Malawi Lazarus McCarthy a kozala investi en qualité ya nouveau président en exercice ya SADC. Après Koko Manaye na Malawi tête à tête oyo azalaki nango na homologue na ye président ya Malawi et sengeli koyeba ke mokolo ya lelo mardi 17 août 2021 Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali bongo élu premier vice-président ya communauté ya développement ya ba état africain austral SADC pour l'exercice 2021-2022. Chef de l'état congolais a eu poste oyo na perspective ya ko assurer présidence tournante ya SADC na 2022. Entre-temps, République démocratique du Congo azali toujours en course pour la désignation ya nouveau secrétaire exécutif ya SADC. Au total 16 chefs d'état ba gouvernement bazali ko participer na ba 6 oyo dossier à suivre. Kinshasa et l'équipe partout. Ba travailleurs congolais oyo basalaka epa ba ndeko na biso ba indien ba protester mokolo lelo pe basala ki marche moko ya kafu kafu pour na kotalisa ral-bol na bango epa ba kondi alors que troisième simig na bango ba indien bazali ko respecter yango TPR ya musala bazali ko tosa te bazali ko bana musala 6h pe ko 6 à des fois 21h 22h yango lelo ba marchaki pour na kotalisa kanda na bango pe ne ko yebisa ba kondi ki ba luka solution na likambo oyo bolanda reportage ya Hervé Zaka pe merveille Mobende. Ba maison nyonso ya baendo pakistanais awa na ville province ya Kinshasa efungwamaki te mokolo ya lelo mardi 17 août 2021 suite ya marche oyo ba travailleurs congolais basalaki pona ko déclarer ba droit na bango bazo déclarer salaire na bango bazwaka na fin du mois eza moke pe musala eza ebele lisusu ba aire de travail eza débordé kasi police nationale congolaise ekitaki wana pona kotia ordre pe kopesa kimia pona mobulu esalama te kasi population est déplorée acte au ba policier basalaki babwaki ba gaz lacrymogène pe mingi bazalaki wana babungisaki biloko na bango biso magazine Kanibé News to kitisaki micro na terrain pe to sololaki na bakinois oyo bazalaki wana po batasa ba supermarché au côté supermarché de 6h si 16h bazo futa 7000 francs on a plastica batasa travailler de 6h30 à 18h30 bafout de 6500. On va travailler de 18h, voire à 6h du matin. De 18h à 6h du matin. On va foutre 8000 francs. C'est normal. 8000 francs, c'est bana. Na moko na biso moko, oza na bana. Oza na mwasi, 8000 francs ça na ngoni. Oza na ngoni. Et puis nous marcher, nous revendiquer le droit na biso. Mais pas comme à tir niveau aboya ba gaz balanda batu oboya mundu gaz ko le pasuki azana basi na bana oza charge bana o charge nda kuna yango to ebiti batela biso moko tete to ketu wapi to lemi la biso to lemi bendien oyo konyoka ma salaire mukie ko futa ba 110 000 $50 to souffrir awa dépôt sajiko salaire mukie baza droit de déclarer salaire na bango ataki baza bana mboka baza konyokola ba travailleur awa Kotika tu 20h na dépôt, 21h na dépôt, donc on a un mongo moukier, donc un magasin retard. Alors ça, vous voulez mettre sur ma rambo pour le salaire, nous avons un bandaku, ba classe à ban. Tabuki magasin indien azate, tabuki magasin chinois azate. Voilà. Tous on réclame des droits na biso. Où est ça normal il y a pays na biso. Pas le cas biso solution. Et ça les problèmes en mboka. Tu as vu que mboka biso marché ma paix. Mboka est côté d'ici la carte libulu. Mais pour le problème, c'est un peu de boulot. Attends, Martin Folie Bochakié. Alors, ça touche la difficulté. Le problème, il y a politique et ça. Le problème, il y a l'idée, secteur commerce. Secteur commerce, la mise à travail. Alors, et tant que secteur commerce, et tant que ministre, à notre moment, Batou basala qui grève, ba travailler, ba fouta bango ba $50, ba $30. Pas bendien. Si quoi batou basali grève baotambola na bango baoyemba ale bajupa basola ndenge eleka babwakeli biso nyonso gaz na bato bazela transport. Est-ce que mboka to marché ka boye papa to marché ka boye bamona biso lokola o neti mboka na biso te bazwa bato musu na valeur biso la kolomboka bazwa biso na valeur te point ba maison fondante to lancer na bibia to lancer communiqué bien avant eza le lettre de bannière quoi la voyo to tinga communiqué même ministre du travail
président de la république ayebi bakonzi nyonso bayebi alors tosala marche babeta bagage poigne moto asali déjà nani lokola balingi bongo bakontinue mpo baintimide biso likolo bendien bayoka na bamagasin bazwa ba $100 à journée oyo travailler azozwango na fin du mois topesi bango bamerci toza na bango bakontinue na kosala konyokola biso me toyaka na 3 points. Point liboso eza horaire du travail. Gouvernement congolais est incapable de faire la même horaire du travail. Horaire du travail, ils ont combien de minutes dans le bureau na bango. Basa la kayangote. Deuxième problème, il y a problème, il y a paiement, il y a non-respect, il y a SMIC. SMIC est respecté. Te bunda ou même fois. Troisième palier, signé quand SMIC est respecté. C'est que les Congolais ont travaillé, ils n'ont même pas de douche, il y a Koussouba. Ils ont un magasin, ils n'ont même pas de douche. C'est que les gens utilisent le local à Nyama Mokoboy. Si la population a revendiqué le droit, ils ont aussi mis le côté gaz. Et ça l'a gâté. Bon, ils ont un droit au gouvernement, à l'Oba. Chimique Yamoka, nani étranger au foot à biso. Ba respecte la gâté. Bazo foot à biso, ba mo kutu. Oh, ko foot en acte. Moins de $100. Donc, tozo sala misala makasi. Bafuta biso moins de $100. Donc yango nde omoni tobimi libanda mboka. Soki bazwi biso solution te pendant 2 semaines toza libanda mboka. Bo senga na biso ba bongisa biso salaire. Salaire bonga. Tozo mbongo mukie musala makasi. Toza apesa salaire bonga. Era musala ebe bana. Musala zaka 8 heures du temps. De 7h à 16h30. Mais biso comme musala de 7h à 22h. Voilà ça musala sousté comme une esclave. Police eza wana pona kobati la population na biloko na ye batu ba se sentaka en sécurité soki baza pembeni ya ba gens de l'ordre kasi bandeko bakinwa pe marche elingi kolobate qu'il faut kosala kaka mobulu ko déclarer ba droit na bino eza mabete kasi il faut kosala ngo na kimia po ba kondi pe bazwa solution Kinshasa et l'équipe partout. Bakondi ya ba confession religieuse basengi lisusu babakisela bango délai pour na koluka consensus pour na komisa candidature ya président ya Seni alors que moratoire topé to ba délai ya suka o ba pesaki bango ezali ko expirer lelo na minuit oyo président ya Assemblée nationale Christophe Mboso Kodi Amponga a pesaki bango kasi pasi mbutu ezali ko continuer kuna pe citation ezali nanu ya malongate pour la reportage. 6 chefs de confession religieuse bazalaki na réunion mokolo ya lobi lundi 16 août 2021 à 14h awa na Kinshasa selon document ozaki signé na ba chef ya communauté musulmane armée d'Isali église indépendante du Congo église kimbanguiste église de réveil paix église ya orthodoxe balobaki te réunion oyo ekosalema na siège ya Sim compte tenu ya ba désagrément oyo esalemaki lors ya ba réunion précédente na esika oyo ba senko ba pesaki pour na réunion yango isengi ko rappeler que réunion oyo ezali convoqué na suite kaka ya nouveau moratoire oyo ya 72 heures ezalaki accordé na bandeko oyo na Assemblée nationale na plateforme oyo ba confession religieuse pour na koluka consensus sur délégué na commission électorale nationale indépendante CENI kasi kaka le même lundi wana président de l'Assemblée nationale Christophe Mboso Kodi Amponga kaka na correspondance moko oyo atindelaki ba responsable ya confession épiscopale nationale du Congo Senko pe église du Christ au Congo SCC pour na kosenga na bango ete ba privilégier dialogue en lieu et place ya ba manque ya considération entre bango pe ba misusu nazali ko se permettre ko rappeler na conscience na biso collective pe na responsabilité na bino historique na processus oyo pona ko senga na bino pe ko bondela bino ete bo privilégier en toutes circonstances ba dialogue fondement ya ba rapport humain en lieu et place ya ba manque ya considération les uns envers les autres oyo ezali ko faire avancer biso te na cause oyo noble oyo esengeli pona biso to défendre ensemble ndenge alobaki Christophe Mboso Nkodia. Toutefois, Mboso a rappelé na Senko pe na SCC que commission paritaire ezali na émanation ya Assemblée nationale en application ya article 48 ya règlement intérieur. Nazali contenir ko rappeler na bino que commission oyo ezali émanation ya Assemblée nationale en application ya ba disposition combiné ya ba article 48 ya règlement intérieur nango pe ya 12 oyo ezali ya loi organique ya CENI lisusu résolution adoptée en séance plénière ya 12 août 2021 ezali ko renseigner te
na article na yango 1 alinéa 3 ke commission oyo ekoki soki a jugé nécessaire koyoka ba représentant ya ba force politique pe ya société civile concernée ndenge atalisaki esengeli pe ko rappeler que si composante ya ba confession religieuse oyo ba ya mamaki na commission paritaire 105 PSCC oyo bango ba boyaki na bango ko répondre na invitation oyo cependant moratoire oyo ya 72 heures et pesami na bango pour être baluka ndenge nini ya ko dégager consensus autour ya désignation ya futur président ya commission électorale nationale indépendante Seni na Mokuse. Dossier à suivre. Kinshasa et l'équipe partout. Donc continuer édition Oyo na Assemblée nationale et Sikawapi. Prorogation ya état de siège Oyo falaki et Salema lelo kuna. Donc ti édition ezali ko lekaboye Assemblée nationale bazali ko sala musala pona kuluka ndenge nini bako poussa lisusu état de siège Oyo pona 15 jours. Et c'est le ministre d'État chargé à la relation avec le Parlement, pe ministre de la Justice et garde des Sceaux, bangonde bazali wana pona ko défendre prorogation Oyo ya sikali susu pona état de siège yango ezala effectif. Donc bakondi bazali ko travailler na ba députés nationaux pona kuluka ndenge nini bako poussa yango tokozongela bino avec ba force détail na édition na biso ya mokolo ya lobby. Kasi na po mosusu oyo pe balobelaki kuna na Assemblée nationale ezali bongo consensus pour la candidature ya président ya Seni délai ya ba confession religieuse ezali ko sila lelo na minuit mais lisusu commission paritaire a sengi ba repousser temps à dépôt ya rapport pour na bango pe ba yeba ndenge nini bako étudier dossier ndenge ba confession religieuse bako ya ko tikela bango yango donc misala ezali ko continuer ko sala kuna na parlement. Peine édition de la lobby Tokozongelango avec la force détail Ndenge Parlement a décidé qu'il peut agir qui na plénière Yamo Kolo Yalelo. Blevita Potopoto Blevita o Beltesco a tient marché impact Yako Saranate et pas ya banana Mikolo bozo reportage au pays ba qu'ils allaient produit Beltesco kaka na ko na bino ils allaient côté comme moins cher landa ou peut sans raison. Ndenge amesana na ye kosunga population congolaise Beltesco aye lisusu na Blevita oyo ezali potopoto kitoko riche en protéines pe vitamines sachet moko kaka ya pamba ya Blevita eza na essentiel ya ba éléments nutritifs nécessaires pour le développement pe kokola kitoko ya mwana na yo yoka. Blevita oyo eza mélange ya 4 types ya farine lokola farine ya masangu oyo ezali riche na ba nutriments ya énergie, farine de bleu riche na ba vitamine B1 pour le système nerveux, farine ya loso riche na fibre pour la digestion moko ya malamu, farine ya soja riche na oméga 3 pour le développement ya kitoko pe pour na cerveau ya mwana na yo na misu kobo sarate ba chepe miliki na kati pour na calcium oyo ezali nécessaire pour le développement ya mikuwa. Poto Blevita ekopesa énergie pe makasi na mwana na yo chaque jour pour na kosaka na kitoko. Poto oyo ozomona Blevita ezali pe bilei kitoko pour na mikolo. Ya monde. Mais là poto Blevita pour na ko batela pe ko kolisa mwana na yo kitoko. Beltesco vraiment musungi mboka. Kinshasa et l'équipe partout. Ariel Optique solution ya solo pour na ba maladie nyonso ya misu cataracte pe ba chirurgie ya ndenge na ndenge kimamba kuna et pas ya docteur Dieudonné Ngoyi ozamobimba. Congolais nyonso mutu nyonso azali na mboka na biso akoki kozala azali éligible pour na chirurgie wana ezali pour na ba pasi wana ya cataracte na ba pasi etali rétine. Donc ba Congolais bato bazana Kisasa bato bazali ata na ngambo ya ebale na Brazzaville bato bazana intérieur ya mboka na biso ya Congo bo bazana pasi wana bakoki koya po tosala tosunga bango na pasi bazali na yango. Bon, c'est aussi une opportunité aux allées occasion ko yebisa baninga bien que bango nyonso ba se bayebi na kosenga na bango bo bazali na ba malade ba patient oyo bazaki na problème pour bazala soigner
autant nous balobaki il faut bakende na poto bakende na Afrique du Sud parce que chirurgie yango bako ko sala ngo awate sika toko ko sala ngo awa concernant rétine pona koloba ekende moto akende na poto pona yango akenda to na Afrique du Sud to na Inde ezali susutina te biloko wana bapona bapasi wana tokoki kosala tozali kosala yango epa na biso et donc kokanisa pona kokende na étranger wana il faut bandeko na biso balongola yango na mutu na bango tozali kosala yango sur place. Kindoki politique moko ya ba émission oyo ezali na kati ya chaîne na biso YouTube KNB News oyo to sala rabino ba analyse politique ya ndenge na ndenge Naomi Pila azongi awa pona émission oyo eza déjà en ligne kasi ko bosana te ko s'abonner. Aujourd'hui, l'IGF aide à aider mingi ba régie financière, recette asset financière, recette plutôt ils ont mata. Pour la nini coincement IGF ezamo makasi ke bato ba mesana ba mbinga mbinga ba komi ko banga parce que aujourd'hui l'IGF a la possibilité de suspendre même les décaissements ou qu'est-ce que j'ai encore d'autres un financement sauf qu'à mon clarté. Mais maintenant là où nous n'avons pas encore assez d'éclairage sur les dossiers, mais selon ce qui a été dit, ce qu'il y a l'argent qui doit être déboursé pour le paiement, il y a des contrôleurs, ça veut dire les surveillants, il y a TENAFEP, test ezali ya bana 6e primaire. C'est quand même assez compliqué que dans le terme de référence où ils ont repris dans des caisses on parle, il semblerait sur les documents, on parle d'un montant de $500. Mais maintenant, nous savons, nous avons l'habitude de côtoyer les surveillants, ils sont nos membres de famille, ils gagnent au minimum, si c'est beaucoup, c'est 50 000. Mais pour cette année, on a prévu 40 000. Mais selon les termes de référence, on parle d'un montant un peu plus élevé. Raison pour laquelle l'IGF a suspecté ces décaissements. En deuxième volet de cette situation, le ministre veut à ce que les paiements se passent ce qu'on appelle Maboko Bank, les missions derrière Lingala, basala ba benga Maboko Bank. Oye, ba kute no mbunzu na mbunzu ba zimbongo, ba pesio. Donc ça veut dire ba kozwa mbongo moko quantité, ba opesa par exemple ndeko intel zoa, yo ko futa 100 personnes. 100 personnes 40 fois 100 ba zuwa pesio mbongo. Ez ireza si baza ba liste. Ezala bato ba monani to ba monani te mbongo ke bimakaka. Mais le chef a lobby, yo zali muto we ko sunga chef de l'état muto enyo sacré. To lingi makambo sa na logique ninge sa na bamboka nyoso. Pourquoi pas tout chambon à la banque, mutuo qui ne peut retirer effectivement le les a nombre moko normal, tout le monde a besoin de rejoindre bon. Ce qui réellement est un nombre normal à la banque bah parce que s'il y a 30 000 et qu'il y a que 20 000 qui ont retiré, ça veut dire les 10 000 autres, bah ça va fictif. Okay. C'est ce que l'IGF a souhaité. Mais pourquoi au Robo il y a proposition malam où l'IGF a salé lui? Je ne vois pas là où les bas blessent. Ce qui moi na moka, Tony Baba les bakou exacté na mambouana, il n'a qu'à accepter. Il lui présente autre chose. Ce matin, il était dans tous ses états. Il a tenu des interviews pour dire devant la presse, que lui-même avait aussi des dossiers contre l'IGF qui n'a pas voulu exploiter et autres. L'IGF était, selon lui, dans un assiette de détournement avec un service qu'il a cité, d'Ivronne, je crois, des choses comme ça. Ça, ce n'est pas à la hauteur des hommes politiques que nous devons voir en RDC. Okay. Et d'ailleurs, les notables de l'ère Trump, c'est pas quand même normal que les gens suivent à la maison ou sinon les étudiants qui étudient pour devenir un jour cadre de ces pays, entendre des coups de balles, tout ça, des balles. Non, yo iba ki nga pena za ba dossier yo po iba. Oui, yo zo funda nga nga pena ebi ke yo po iba ka biso na to yebani. Alors ça ce n'est pas bon, ça ce n'est pas bon, ce sont des dossiers qu'il faut traiter tout calmement. L'IGF avait fait un communiqué, il fera une correspondance, c'est aussi au tour du ministre au lieu d'aller s'adresser à la presse de répondre tout bonnement ou peut-être de faire une correspondance aussi qui peut-être qui va finir à la presse. Papa, question et posame pa inabino jour ya libala na yo sali mukolo oyo bazali ko sala bénédiction nuptiale ya libala na yo babengi yo topé na mutu moko ya nyongo to musala moko ya ba 20 000 ou plus de dollars. Est-ce que okobeta show okele na ko sala musala na uza kucha wana to okobogisa yango pe okosala mariage na yo en bonne et due forme. Population congolaise a réagi saki na micro ya Peggy Ilunga pe Merveille Mobende pona ko loba.
jour ya mariage religieux ezalaka jour moko spécial mpona 2 personnes oyo bandimi kohonore famille l'état mpe nzambe bazalaka na esengo ya kozwa bénédiction nuptiale ya mosali ya nzambe mpona kopambola libala yango kasi toyebi ke mariage ezalaka bénédiction divine mpo bible elobi ke l'homme quittera ses parents et s'attachera à sa femme kasi ezalaka kombati mpona koempêche bato oyo bazolinga kotambola selo baprincipe ya nzambe kasi ya pasi eza ke bato ebele bazalaka très distrait na bajour yango okomona makanisi na ye eza nango libanda misusu bayamba bapele ebele ya bamauvaise nouvelle mpe babebisa bajourne yango misusu kutu okomona bato bazozela ye na église ye babengi ye kopa musala tiki na ye makambo ya libala ake korépondre makambo ya musala mpona mbongo yango biso magazine KNB News tokitisaki micro mpona kotuna nanu na bakinois jour na yo ya mariage mpe babengi yo kende kopa musala to mpe kopa mbongo okokende na kozwa mbongo to okosala no makambo ya libala omoni soki mariage ezala important ezala mariage oyo esalema na leta mais soki etombeki ngai na ngi nakende église paster abeni mariage nanga nalingi nakende ke nazwi cope moko boya mbongo nabenga paster na telefone nayebisa en tout cas to anile na journée wana na po après mariage tosalaka na civil wana mbongo nde ekendaka vomi na récupérer na olare wana cope wana tokopesa nanga rendez-vous prochaine na paster aya bénir église soki arrivaki ke to ana kati église non po banga nzambe na wabima te mais soki eza ke tokoti na église te eke bato bana kati église en tout cas na okota te nayosala nga cope na nga na vide na zwi lare na nga tosalika mbala nsima wana sikoyo moto abengi ngai mpo apesa nga nyongo na ngai nga naza na kati ya bénédiction baobenir ngai naza na kati ya église naokende te parce que soki tose souvenir eza bandeko moko boye baassasina bango na mwasi na ye en plein de mariage toyokaki totalaki baimage na télévision après mariage baokende na kati ya mutuka baleve bango bake baassasine bango tomona mpe bamisusu mpe ya mosusu na kati ya mutuka mpe na bapo ya ma ya njili bakweya après mariage ntango olingi mwasi na yo ozokohonore ye parce que libala ezalaka une fois esili na vie kaka obalaka mbala moko bato bamoni oyo célébre bafete na yo olie bangombe na olie bataba c'est-à-dire soki ke déjà na koti na kati église wana ekoyo deya bonzambe peut-être même soki kozala mpe atanta moto abengi ngai mpo atante ngai keno nabenga ye mpo abebisa futur ya vision na ngai donc était batika ceux qui déjà au pesi honneur ya mwasi na yo quel que soit ata babi ke bani bapesa o immeuble mo boya sur place yo nde soana mutu wana yebisa eke na en plein de service mo boya na osala ce que sili na rejoindre o pesa nga quelques minutes nga na kokende te na kosisa na makambo na bandaki liboso nsima nango bongo nakende wana mais biloko eza nga kobomba ngo kaka mpo ayebika eza nga na wakende te mpona sisa makambo na bandaki liboso nsima nango nde nake wana motema mutu na mutu bato mosusu bazalaka motema moto ntango ayoki likama mbongo asudukila elandi mais biso toza na biso kimia makama mbongo eza suki ya mutu lelo ata na zwi elobi na kozwa kaka mabe nde liwa wana eozelanga prochainement na préféré na bala religieusement baloba bongo voilà et qui est vrai libala eza eloko moko eza sacré eza occasion mo et se répéter pour la deuxième fois te mbongo na kozwa au-delà tout ça mais jour à libala wana na ko ratango te pour une petite somme d'argent et eux dépend de la conception ya moto mais pour na ngai rolobelanga absolument rien na pesi conseil na bao nyoso bazo kanisa que non peut-être pour une somme d'argent et l'équivalent il y a journée na bango libala libala est une institution moko sacrée mutoye ba honorer libala na mbongo orozwa et koya après libala babala ngo chaque jour te libala basalaka yango kaka mokolo moko ezalaka 2 jours te kasi mbongo okozwa na yo yango mpo eza ya yo eza mpe mpona kohonore mwasi na yo mpe kolakisa eke aza plus importante koleka mbongo kobenga yo kaka jour na yo ya mariage omoni te ke azorespecte ata mokolo yango te yango ezalaka mpe malamu mokolo yango okanga na yo telefone okofungola yango soki makambo nyonso esili okoya kozwa na yo likama operdre na mbongo na libala donc zala sage Kinshasa eleki partout.
bozalaki ebele liboso ya baposte téléviseur na bino mpona kolanda première chaîne d'information en continu na lingala KNB News édition ya mardi 17 août 2021 oyo nazalaki na plaisir ya koprésenter bino yango po ete boyebi ete awa nde bozala ba vraie information sur vérifiable pe d'une manière très professionnelle. Équipe ya ba warrior musala ezali ko continuer ko salama kitoko caméra oyo Peggy Ilunga Mupanzi boye papa Timothée Kaimbe pe na régie toujours papa Timothée Kaimbe édition ekumbamaki na merveille Mobende toujours na coordination ya Grand Lion ya communication Jimmy Mukendi Chimanga tukutane mikolo ezali koya Réalité ya bana kino